Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Très chers amis de Congo France, bonjour et bonsoir. Bonjour Landabiso, Nakati émission Oyo, actualité à la une, présentée par M. Didi Dipumba. Toujours Makambo Eta Limbo Kanabino Congo. Pasi ezo continuer, Koboma ezo continuer. Bande Konabiso ba Congolais bazo kufa. Ti wapi ba Congolais ba kokufa, ti wapi ba Congolais ba ko se lamenter. Si vous avez crié, crier belé par rapport à ndenge bandeko na bango baso kufa na kati ya Kinshasa, baso kufa na kati ya Est ya République démocratique du Congo. Bandeko belé bakufi le 4 janvier 2018 na kati ya Kinshasa. Tokolakisa bino ba vidéo nyonso ndenge inondation et salami batu bakufi plus de 53 morts. Oyo bakufi na ville ya Kinshasa, tokolakisa bino ba image. Beaucoup de monde comment est-ce que peuple na yo ils ont souffrir, peuple na yo ils ont koufa. Tina kati ya mbula. Inondation et salami laisse tomber batu bakoufi et belé. Vous voyez bango à travers cette émission actualité à la une. Bosola ndabiso et belé. Na kati ya Nord Kivu. Ba soldat rwandais ba koti infiltré na kati ya FARDC, Force armée congolaise. Oyo babunde la Ramboka. Ba soldat ya FARDC ba ke kosoma ba machette. Tukuyeba à travers cette émission ba machette wana eko servir nini? Peuple congolais oyo ba fandi na kati ya Nord Kivu, ba fandi ba côté ya Est ya République démocratique du Congo bazo banga ni nango oyo FARDC azo préparé pour na propre peuple naïe et peuple congolais. Donc vous à travers cette émission actualité à la une. Donc vous appelle lisusu nakati ya la police nakati voire même ya armée ba généraux rwandais oyo baza identifié na kati ya République démocratique du Congo bazo nyokola na lobibe bazo maltraité ba généraux congolais ba fils du pays. Ça veut dire que Bisengimana na ba soda rwandais oyo toyebi oyo baza répertorié oyo baza identifié ba soda wana ba généraux wana bazo nyokola ba congolais bazo nyokola ba généraux ba officiers congolais. Donc à travers cette émission actualité à la une, mesdames et demoiselles et messieurs, amis téléspectateurs, vous bien la Kabiso tellement ébélé. Vous comme la Rabiso par rapport à l'émission où vous encouragez la Rabiso malgré la difficulté tozozoa, malgré ba sacrifice tozosala. Et ça a rapporté informé bino bande konangai. Soki lelo osa informé te na makambu oyo so le kanambo kanayo ezale ti mutu moko bakangeli na kati ya ndaku ayebi nini leki libanda te ayebi nani akufi libanda te ayebi ba information oyo leki ya mboka na ete. Vous êtes censé, vous êtes obligé, vous les Congolais ya koyeba eloko moko oyo so le kanakati ya mboka na bino Congo. Na kati ya Congo batu bakufi ebele botala tozotikela bino video oyo bomona mbule ezobeta na kati ya Congo botala ndenge batu bakufi. Zalaki le 4 janvier 2018 botala ndenge batu bakufi te okandeko oyo témoin oyo akoyebisa biso oyo bokomona comment est-ce que akoexpliquer ndenge baninga naye bakufi na kati ya mbula. Plus de 53 morts oyo bakufi na kati ya Kinshasa.
Bato bakufi le 31 décembre 2017. Bato bakufi le 1er janvier na Sud Kivu. Le 2 bato bakufi na kati ya Kinshasa. Le 4 janvier bato bakufi na Mbula. Nani oyo asala Congo boye? Total à Tosonga et plutôt développé, merci. Biso to bimi libana pona ko profiter ko protéger mir na libana ya venir. Alors to situka maye komi belé mbala moko mir ya ba voisin e kwei e bukani ne maye côté biso na lopango mbala moko e côté na banda inondation e belé mbala. Action secours. Limite escalier. Tant maye côté na ndaku c'est presque comme na niveau ya ba 2 mètres côté tina kata ndako. Alors écoute ba déjà balalaki. Bana o balalaki nde ba se retrouver bibende ngwana. Zine ngai moko azakoloba o bana moko bazala kati ndako mama na bango azalite. Bana moko bazala na kati ndako mama na bango azalite. Alors nde to eko yokana na bande ko bazalaki wana tozwi ba disposition. Moyen ya kokota même pona kokota na porte ya ndako ezalite mai ekomelinga tina kingo. Na kati ya lupango wana nde na bandeko toyeko mata na ndenge ya batole tokoti na kati ya parcelle tomati kola batole nde tobandi kolongola batole wana na kolongola batole wana deja bana deja na kati ya ndako basi bakufaki moko tomoni aza amati likolo akiti aza kobelela bosunga ngai nde tokamati moko wana totombolie tobimisie toche pa ya voisin mususu bon otala ndenge bato bakufi gratuitement boye pona mbule beti bato oyo basala ba 5 chantier na bango pona soki mbule beti mai wana kendaka directement kobwaka na kati ya ba rivière na kati ya fleuve Congo mais misala wana ya 5 chantier salama bien te. Bomoni comment est-ce que ba inondation et salami ils sont les manakata Kinshasa batu bakufi tellement ebelé et ça passe comme on a bande ko na onde baso kufa gratuitement boye. Bruno Chibala ya zawapi pona défendre ba congolais wana. Bruno Chibala zawapi pona défendre bato baso bakufi wana. Botala maye tondi ata autorité mon côté à l'obéli par rapport à inondation oyo bozomona comment est-ce que ba autorité wana baza ba médiocre et lobi nango mosengo soki tozoloba bozomona net on dirait tozokosa ba image yango wana le 4 janvier 2018 na kati ya Kinshasa batu bakufi maye tondi na kati ya bandako. Autorité mora solo bate ande kimbuta oya lekaki comme quoi aboya marche wana oya lekaki le 31 décembre à l'obité mais batu baso kufa gratuitement soki ba congolais basolo ba journaliste basolo ba boso mo net ndé baso kosa bino. Voilà les images où ils ont témoigné que le Congo va mal. Na bamboka mususu soki bato bakufi boye boromona chef de l'état bimi aza lisusu na légitimité te ata autorité oyo aza lisusu na légitimité te akosala ata action moko mpona kolakisa ke ils sont de cœur avec ces peuples là mais bato bakufi ebele ata autorité alobi te. Soki bosala bandeko na bino kuna oyo bakufi mo besedi di pumba lokula na salaka ni pour batu ya opposition ni pour batu ya majorité présidentielle naza pour peuple congolais na souhaité bino ba mes condoléances comment est-ce que ba peuple na biso baso kufa gratuitement boye na kati ya Congo na kati ya capitale. Capitale salité, capitale solo, capitale
Bah déchets par-ci par-là, capitale inondation. Bah autorité bilan 0 sur 20. Et ça passe si ndenge tolobaka kaka soki congolais ye moko atelemité. Congolais Congo wana tokubetela rango na histoire. Tokolobaka yango kaka na histoire. Mais c'est le moment peuple congolais a dénoncé atako dénoncer na makambo oyo na kati ya mboka na biso Congo. Boza en direct bozo la biso tomoni na kati ya Nord Kivu. Na kati ya Nord Kivu basoda ya FARDC. Basoda FARDC kuna la Kivu. Basoda rwandais balati ba uniforme ya FARDC bazali kosomba ba machette na ba magasin. Ba rwandais balati ba uniforme ya FARDC. Ba uniforme FARDC zali ba soda oyo babundelaka mboka Force armée congolaise. Oyo babundelaka mboka lokola baza infiltré. Ba Rwandais ba infiltra bango pe ba yebi. Tomoni ba Rwandais na ba soda ya FARDC ba kei kosoma ba machette. Oye koya lobby to yebite. Pourquoi bazo soma ba machette? Batu ya Nord Kivu, ya Sud Kivu ba bengi biso mbangu. Ba informer biso. Nini oyo ekoya mbala ya sima. Et ça passe makasi. Mabele ya Kivu oyo Kagame na Museveni balingi babotola ba Congolais. Il faut koyeba yango ke tangu tolobaka awa ke Congo soki totelemite biso ba Congolais ezokende. Voilà ba stratégie oyo ba Rwandais baso sala. Baza déterminé pona ko botola mboka na biso Congo. Alors, ata osala makasi ya kofinga te lobata ko loba dénoncer ata ko dénoncer bato wana makambo oyo bazo sala na kati ya mboka na biso. Eza pasi makasi. Basi na lebisa pe kuna na Masi Manimba na Bandundu batuti Rwandais bakoti kuna na ba troupeau na bango ya bangombe na bantaba na kati kuna na Bandundu. Ba Rwandais bakomi lisusu ko envahir Bandundu. Bakoti na bangombe na bango. Bakesa la nini kuna. Alors na wana batu oyo babengaki ngai basalaki na kati ya Sud Kivu. Basalaki na kati même ya Est ya République démocratique du Congo. Na tuni bango, mais pourquoi ba Rwandais bakotaka gratuitement facilement na kati ya RDC? Bebisi ngai Monsieur Didi Dipumba batu wana bazwa ordre à partir ya likolo. Joseph Kabila ye moko muta permetaka ba troupe rwandaise bakota na kati ya mabele ya bakoko na biso pona ba boma bandeko na biso. Alors wana il faut koyeba yango. Soki boyebi yango te bakoboma pe yo un jour parce que babani ko so ba machette. Oye koya lobby, très cher ami téléspectateur, toyebi yango te eza ba information oyo tozo ko informer bino chaque jour. Na makamu oyo zo salema na kati ya Congo. Na kati ya Kinshasa bakomi ko enlever bana mibali. Soki yo na famille na bino bobote même mibali na mibali bako enlever bino eza ba stratégie rwandais ba stratégie ba rwandais pona ko silisa ba garçon nyonso ko silisa bana mibali babomi na kati ya famille moko babomi 3 garçons. Il y a 21 ans, il y a 19 ans, il y a 18 ans. Papango aza recherché oyo babomi bana bango. Babenga kinga babi Monsieur Didi Dipumba il faut dénoncer ango, il faut signaler na batu.
oyo baza na kati ya Kinshasa, oyo baza na famille na kati ya Kinshasa, ke mboka ezokende mabe. Il faut qu'on informe, il faut boyeba ke stratégie oyo batie sur place ezali pona kokata batu sikoyo, kokata ba Congolais, kobangisa bango. Alors yo Congolais so tala ngai informer pe muninga na yo. Koyebisa eke tala oyo ba Rwandais bakomi kosala la kati ya mboka na biso. Tolobela kango na kati na début, na lobela yango na début ya émission na ngai. Par rapport, il y a des Rwandais, oyo lelo ba généraux Rwandais, ba komiko nyokola, ba généraux congolais. ONG moko et dénoncé yango. Ils a tellement pas si, babi selon ba ONG et belé o bazo regretter occupation des postes en fonction stratégique dans l'armée et la police de la République démocratique du Congo. Des sujets rwandais bien identifiés qui dans l'ensemble étouffent les généraux fils du pays. C'est le cas du général Bisengimana, joue un rôle important dans la police du pays et depuis son événement ne laisse pas de l'air au général Célestin Kanyama. Mutu oazo nyokola Célestin Kanyama Bisengimana. Alors, ba généraux yebi ya ba Rwandais, bazo sala, bazo nyokola ba généraux congolais, ba fils du pays. Bon, moi, comment est-ce que, tant on a eu Sarabino, ba stratégie à ba Rwandais, bon, moni, que nakati ya armée, ba généraux ya minene yebi nyoswana, ce sont des Rwandais. Alors, le club va travailler ensemble, va travailler en communication, on a ba généraux congolais, ba fils du pays. Ba généraux rwandais ba yokani bango na bango baza ko se sauver bango na bango ba rwandais pona ba étouffaka baza ko étouffer ba généraux rwandais baza ko étouffer ba fils du pays baza ko étouffer même ba congolais eza pona ba bangisa déjà tant ba bangisa déjà congolais tant ba bangisa déjà général Kanyama et bongo likli ba bangisa ndenge nini. Voilà stratégie oyo lelo ils ont les kanakati ya République démocratique du Congo. Peut-être bon mon ngai mais c'est dit pumba o vérifier ngo wapi. Boke na ba site eza crédible. Makamo na solo ba oyo boyo kankuna. Et ça vraiment pas si. Donc malasima to koya ko pesa bino source ba information ba détail plus de détails par rapport à makamo oyo zo les kanakati ya République démocratique du Congo. C'est autant que la bino. Alors, Balobina Mboujimaï et Kananga étaient dirigés par le général Obed, un Rwandais du sang. Il faut dire que les généraux rwandais se sont infiltrés depuis plus de 20 ans dans l'armée de la République démocratique du Congo. Bas généraux rwandais, bas s'infiltra. Il y a de cela 20 ans. Tout sera ratant au musée Laurent Désiré Kabila à Koti en 1997. Babomien en 2001. Joseph Kabila Koti n'est président de la République. Wana ba Rwandais ba sopani lisusu. Lelo, je vous dis, il y a de cela 20 ans. Nakati ya armée ba infiltra ba Rwandais. Alors, parmi les généraux, tous les généraux mususu o baza identifiés comme étant des Rwandais, mais na kati ya armée congolaise. Même dans la police, tout le monde Bisengimana ba infiltra la police. Oyo lelo Bisengimana azako étouffé général Kanyama. Oboka général Kanyama esprit de mort. Bazo beta e fimbu. Voilà le niveau oyo ba Rwandais ba komisi ba Congolais. Mais un petit pays au bassin n'a pas peuple moko minoritaire, mais lelo un grand pays comme la République démocratique du Congo, plus de 85 millions d'habitants. Un pays où il y a 13 millions d'habitants avec 10 ou 15 personnes au Basangani. Au bâti à la tête, il y a pouvoir Joseph Kabila.
lelo bazoko saccager le peuple congolais. Alors vous le peuple congolais oyo bino balingi ba saccager bino, il faut boter les mains. C'est la seule solution oyo Congolais ko za nango pona à se défendre. Na lo bango na ba émission na ngai belé que c'est lui-même le Congolais. C'est eux-mêmes les Congolais, c'est lui-même la personne de Congolais oyo a côté les mains pour à défendre mboka na ye. Nous sommes obligés, même nous les médias congolais, même nous les médias oyo bolandaka biso, il faut to dénoncer makambu oyo. C'est très très important parce que mboka ezo kende. Mutu moka bengaka nga mais c'est dit pumba tikaka koloba mboka ezo kende. Je crois bien que mutu wana c'est un infiltré oyo alingi akangisa biso munoko pona makambu oyo soleka na Congo bino bato obolandaka biso boye bayango te. Na lobaka ngo na kati ya ba émission na biso Tommy Tchavi na biso na kati ya risque pona ko informa kabino. Alors bino pe obota la biso tant biso tozoloba bino pe bozo conscience bino pe bo telema bo informer baninga mususu pour lelo les 15 le 20 personnes oyo basa na kati ya la police o basa na kati ya armée o basa voir même na kati ya démocratique du Congo, il faut bakima parce qu'ils sont minoritaires, nous sommes très nombreux, mais il faut pas tous à la peuple moko peureux, ba peuple mouton peureux, il faut tous à la peuple moko éveillé. Il faut qu'on identifie moutonio surtout oyo aye ko infiltrer yo. Ba ONG ba lobi nini ba identifier ba tuwana ba dénoncer que pourquoi la kati ya FARDC il y a des Rwandais. Ce n'est pas des Rwandais congolais mais ce sont des Rwandais au même pas basa na carte. Il y a identité ya ba congolais. Oh basa même basa même pas demande. Il y a naturalisation, même pas demande, il y a nationalité congolaise. Mais bango commence que ba yaki bazo travailler na kati il y a armée congolaise. Na nyonso wana tant que tozolo balabino que le Congo est occupé. Bosolo ba non, il faut tout le monde un drapeau. Ce n'est pas un drapeau oyo kolobake le Congo est occupé. Il faut pas qu'un drapeau ezala wana est flotté non ni make Congo est occupé. Congo est occupé dans le sens nyonso tout. Même au sommet de l'État, Congo est occupé. Même la carte armée, Congo est occupé. Même la carte de la province, le territoire, Congo est occupé. Alors, comment est-ce que comment la carte Yamboka est occupée? Le peuple congolais va marcher, tout le monde va soda mususu oyo basa basolo ba anglais ba bomaka ba congolais na biso bino boson dimate que le pays est occupé. Donc voilà tant balo balabino que le pays est occupé, c'est réellement vrai que le pays est occupé. Donc nous sommes obligés nous les Congolais tout élément tout se réunir parce que année on a le baki eza année à détermination. Eza année à il y a victoire. Alors pour tous à la déterminer pour tous simba victoire wana nous devons yako s'aimer. Nous devons la déterminer pour aussi ma victoire wana. Nous devons quitter sur place. Nous devons changer la stratégie na biso. Alors ceux qui tosa ki batabiloba loba loba ba stratégie à la télé, tout le bakango le sous-souté. Il faut to changer maintenant stratégie. Oyo banguna lelo na kati ya RDC batie to moni ba bisengimana. Tout le monde ba soldats mususu o ba sa ba généraux o ba sonyo kola ba congolais kuna et ça parce que les congolais eux-mêmes ba sa corrompus, les congolais eux-mêmes ba sa affaiblis. Et ça peut stratégie ba congolais le ba congolais ba lingaka soif ba sa soifé de pouvoir. Voilà ba pesi bango pouvoir comme quoi ba pesi bango pouvoir mais ce n'est pas un pouvoir ba pesi bango et ça ka juste ba tremplin ba latisi bango juste comme quoi baza ba kondi mais ils ne sont même pas des kondis ba malmenaka bango pa ba généraux rwandais ozomona ba généraux belé o to mona rawana na kati ya République démocratique du Congo. Alors nous oyo to sali banda nous sommes obligés à tous s'organiser, nous sommes obligés à tous aller ensemble neti mutu moko po to telemela batu oyo balingi ba sakache mboka na biso eza la kara ya malobate et ça la paix à misala.
Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. Tolobelaki, par rapport à Batu Bakoufi et Belé na kati ya Kinshasa, Batu Oyo Baso Koufa Basa Bandeko na biso. Soki ata mutu moko akufi na Congo et ça la ranga pas si tellement comme on a siko que mutu akufi parce que inondation et salami na kati ya RDC. Comme on a ba maman ba papa ba kufi parce que ma eto na kati ya RDC alors ba konzolier ba loba ba fami na bango parce que ba ta corrompu ba fami na bango parce que ba boy koloba ba fami na bango parce que ba ziba miette na bango. Alors peuple congolais a akufa na ye. C'est ça la rage ya Bakongo. Botala comment est-ce que bandeko na bino propre bakufi mais ata mokonzi moko te ata Bruno Tibala te ye moko atelemi comme un premier ministre ya koloba ke nos frères sont morts bakufi na mbula voilà bato bazolela eza tellement pasi komona bandeko na yo bakufa boye tolobeli. Comment est-ce que les généraux rwandais ont saccagé les généraux congolais? Des généraux rwandais ont mis bengi baza ba congolais, na kati ya armée, ont infiltra, ont occupa, bazoko matraquer, bazoko faire souffrir. Voilà le mot, bazo faire souffrir les généraux ont baza ba vrai fils du pays. To le belango à travers cette émission Actualité à la une, to le belipe makambo oyo so le kati ya Nord Kivu. Comment est-ce que les soldats, il y a FARDC, baké kosomba ba machette. Machette wana eza pona basa na ngonini. Machette wana mbalasima oyo koya toromona résultat nini par rapport à machette oyo armée congolaise izo somba et puis baza infiltré na ba rwandais. Tokoye bango, merci beaucoup. Bolanda kibiso en direct, naza en direct. Toza 22h48. Merci parce que bosangité ya kobenga ngai bosangi te ya kokomela ngai. En tout cas ça linga plaisir. Merci beaucoup et merci aussi na bino surtout bolanda kibiso na sengi bino toujours comme d'habitude vous partagez ba émission na ngai boti na baninga mususu oyo balingi bayoka information ya par rapport ya makambo oyo le kanakata mboka na bango Congo. Je suis monsieur Didi Dipumba. Nazani mutu nazani politicien. Naza pe na parti politique moko te na koti. Naza ni muti ya opposition, ni muti ya majorité présidentielle. Naza côté ya peuple. Et ça la ranga parce que mon le peuple là souffre. Yango wana à chaque fois naza na quelque chose. Naza na kate ya kotinda. Na ba orphelin wana oyo bazo kufela ba parents, na ba orphelin wana oyo bazo kufela bandeko na bango, na ba orphelin wana oyo bazo lela. Je suis de cœur avec eux. En tout cas, bino pe bat bosota la biso. Na sengi bino mbongo te. Ceux qui bosa quelque chose, botine la pe batuana directement au basa na kata Kinshasa, au bana pasi. Bokanga motema te botine la bango. Na sengi bino te botine la ngate, botine la ngate. Botine la batu au bato souffrir kuna kata Kinshasa et ko sala bango bien. Parce que apparemment, ba papa misala esate, apparemment, ba chômeur ba futa maraté, apparemment ba maman misala ezate apparemment pas c'est ça toujours au continuer apparemment batu bazo kufa se ko kufa apparemment ba sali na nzambe ba bungi nzela apparemment peuple yebi nini oyo ekofote te apparemment peuple eza affaibli apparemment match ndenge zo kende il faut ba peuple congolais ba télément. Merci beaucoup, c'était monsieur Didi Dipumba bolanda kinga ebele. Na kati ya émission Oyo Actualité à la une, vous allez brancher na kati ya www.congofrance.com. Ba o ba sa abonner te ba s'abonner massivement et que ça la biso bien. Merci beaucoup. Au revoir. Éphésiens chapitre 2, 8 à 9 nous dit: car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu, non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ezaka kangolu, mutuami kumisate. Yo moto swingolu ya kotea, eza vraiment ngolu.
bazali nano te. Yo moto swingolu ya kobongwana eza vraiment ngolu. Kasi ekomate sije ya kochola bapakano babongwane nano te. Yo moto swi chance ya libala eza vraiment ngolu. Kasi ekomate sije ya koseka ba oyo bazali nano te. Yo moto swingolu ya kobota eza vraiment ngolu. Kasi ekomate sije ya kufinga ba oyo yo moto zwi grâce ya koyemba eza vraiment ngolu. Kasi ekomate sije ya kotonga ba oyo ayembi nano te. Yo moto zwi ngolu ya kobika eza vraiment ngolu. Kasi ekomate sije ya koseka ba oyo abiki nano te. Toza malamu kuma mana yo zambe na lola. Yo moto zwi ngolu kote pa na nzambe koma sije ya lichote pa ya baninga. Soki omoni ndeko na pasi kowela te koseka oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo. Omoni badivorce kosalama kowela te kochola ye oyebi te ntina nini bacouple koma bongo. Omoni ndeko na fulu kowela te kochola ye oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo. Omoni bafami kokabwana kowela te kokyolola ye oyebi te ntina nini fami ekoma bongo. Tango mosusu tata mwasi nde moto akanga mabota fale olakisa ndeko na Yesu kasi otiki. Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne nyonso tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.